Chez Asteve, Binga, Libula Metro. Ishoi, na quelle réunion? Et dit mon cher. Bala Saint-Paul, toujours meilleur. Toponi Akunga Okamba, Bala Saint-Paul et papa, au fleur, Akunga. Biso Bala Saint-Paul, Toponi Papa, Tolingi Boboto, Tolingi Boneko, Tolingi Esengo. Bandeko balandi radio Lisanga totondi bino botondi mingi pona fidélité na bino na radio Lisanga ya pokwa momokolo mwalelo mardi 7 février 2012 toye suko kutana na ndenge ya bomesano poto kabla na bino ngongo ya motuya obo saliko yokeza babino yesu kitenge. Radio Lisanga yango esalemi na Fondation Lisanga, point de soutien congolais. Toko emettre à partir Ngumba Amsterdam. Baiba kolanda biso na ba poste na bango ya radio. Baiba Djwamine Ngumba Amsterdam. Minga toko kansa na Joel na Amsterdam Joit to Pesio Longonia, PSD Malaika. Yopo zali moko mpenza ya balandi radio Lisanga na kati Ngumba Amsterdam pe baibanso baina nzinga Amsterdam pe bakolanda biso na baposte na bango ya radio poko elamu to sengi pe na baibanso etika nyonso bodwami ezala baiba kolanda biso na lolenge oyo ba meseni na we to na nzela internet to kanisi Shadrach Mukalenga penza longonya mingi na Madame Esika Bozali toko senga na balandino sur radio Lisanga kimiezala esika nusu bodwami tina ngonga ya 20h na ndenge tokolanda programme na biso ya pokwa mwa lelo Batuna bomma, batuma bomma, bazako bomma, batuna bomma. Na kimpese bampese, na kimpese bampese, na kimpese bampese. Bana babundi likolo ya mabundu, bavimbi mabundi. Basoso lima bata babata mi basili basiliki. Natali na ngambo, na memi ngambo, basengi ngambongo. Watu wa maboma, bazako boma, batu na boma. Watu wa maboma, bakomyo boma, batu na boma. Na kimpese bampese, na kimpese bampese, na kimpese bampese. Na kei na lemba, na lema lemba, babengi nga bilemba. Mama nambala, pekisa mbala, kotokisa bambala. Balanda pululu, babela pulupulu, bakoma kopupola. Bato amaboma, bazako boma, bato na boma. Bato amaboma, bazako boma, bato na boma. Kinshasa na basashe, Kinshasa na basashe, Kinshasa na basashe. Bandundu na bandundu, bandundu na bandundu, bandundu na bandundu. Kasai na masangu, Kasai na badiama, Kasai na matamba. Bana ya wenge, bayaka na doyenge, bapanza na wenze. Bato amaboma, bazako boma, bato na boma.
basoso basosoli mabata babata mi basili basiliki bato ya maboma baza koboma bato na boma bato ya maboma bakomi oboma bato na boma nakimfese bampese nakimfese bampese nakimfese bampese bandundu na bandundu bandundu na bandundu bandundu na bandundu nakei na lemba lemba babengi nga bilemba nakomi na sanga mamba bapanzinga sango naliaki lisango mais la tortue m'a torturé mais les serpents m'a séparé pecho kote tuka lokola mutuka oyo ete tuka yango sutuka. Apprenez à donner aux autres. Apprenez à donner aux autres. On vous a pris, apprenez à donner aux autres. Apprenez à donner aux autres. On vous a pris, apprenez à donner aux autres. On est tous des humains, frères et sœurs dans ce monde. Apprenez à donner aux autres. On vous a pris, apprenez à donner aux autres. On est tous des humains. Riches ou pauvres, on est égaux. Bonanini na mokili oyo ekoma bongo. Quand il est midi, c'est vraiment une autre histoire, surtout quand on visite toutes les cuisines. Basusu balambi misuni, basusu balambi matembele, basusu le côté. Il y a qu'à une fois par jour appelé mort subite. Nabutu ndenge moko bango balali na château yekuna na bikok. Yango apprenez à donner aux autres. Je vous en prie, apprenez à donner aux autres. Apprenez à donner aux autres. On vous a pris, apprenez à donner aux autres. Apprenez à donner aux autres. On vous a pris, apprenez à donner aux autres. Apprenez à donner aux autres. On vous a pris, apprenez à donner aux autres. On est tous des humains, frères et sœurs dans ce monde. Apprenez à donner aux autres. On vous a pris, apprenez à donner aux autres. On est tous des humains, riches ou pauvres, on est égaux. Apprenez à donner aux autres. On vous a pris, apprenez à donner aux autres. Apprenez à donner aux autres. On vous a pris, apprenez à donner aux autres. Apprenez à donner aux autres. On vous a pris, apprenez à donner aux autres. Yes, rasamana coco di coco. Fura nera, catanera, mera nera, pura dua. C'est Monseigneur Dangba Bill Clinton. Ne y a train sa majesté Obama. Papa Wimba. Apprenez à donner aux autres. On vous a pris, apprenez à donner aux autres. Apprenez à donner aux autres. On vous a pris, apprenez à donner aux autres. Apprenez à donner aux autres. On vous a pris, apprenez à donner aux autres. Apprenez à donner aux autres. On vous a pris, apprenez à donner aux autres. Le père de Dangwe. Apprenez à donner aux autres. On vous a pris, apprenez à donner aux autres. Apprenez à donner aux autres. National. On vous a pris, apprenez à donner aux autres. Papa Tabulei. Solo balandi radio lisanga toko solo la pepo kwa malelo na ndenge ya bomesano to salaka ete to koka kokabola oyo toyebi na mayeba ndeko na biso mpe bakokabola na biso bakosenga ete tokomisa yango na nzela ya baonde nde tosalaka boye. Chaque mardi, jeudi de 19h à 20h, toza na bino na radio lisanga tokobanda pona baye. Zali na mboka Pays-Bas po bete na mikolo tozali eza déjà na 25 remente. Donc 25 communes où ils allaient supporter Kinder pardon donc pardon au bako pesa
o bakoluka po ete pesama na ba mineur to bayaka lokola ba mineur ko senga asile awa na mboka Pays-Bas o bazalaki accompagné te. Yango ezali initiative oyo ejwamaki 25 remente ndenge tolobi ba conseil municipal 25 na mboka Pays-Bas ba lingi kotala ete ba jeune demandeur d'asile baza na Pays-Bas ba koka susu ko jongisa bango susu na ba mboka na bango yo ba uta te. De na kati ya ba remente wana ezali na ba remente to ba commune ya minene lokola Enschede, Eindhoven, Arnhem, Utrecht, Amsterdam, pe Breda. Ba conseil oyo ya ba commune wana ba kosenga na ba burgomestre na bango pona bakoka komema likambo oyo epai ya ministre oyo ya asile pe immigration na kombo ya Gert Leers po bakoka ko tala yango na lolenge oyo bako lingela. Ezali na pétition bati na internet oyo si basigné yango na au moins 118 000 personnes et yango ezali na ntina ya kosala ete soutenir loi oyo ekozwama na initiative oyo ya ba parti politique mibale oyo ya PFNDA pe ya Christian Uni. Nde toyebisi bino boye pona bo koka ko yeba lisusu ete ezaki na likambo lekaki na mbulu eleki oyo ezalaki na likambo ya mobali oyo Mauro na mboka Pays-Bas oyo ezalaki ete azaki menacé na expulsion te ezalaki débat na parlement yepe ayaki belolenge wana nde sikoyo ya uti mboka Angola ekomaki likambo soki bazongisa ekuna kasi baekomona ete bazongisa ete balobaki batala likambo na ye na ndenge ya kotanga kelasi awa. Nde na tango esalaki ndenge wana bato bakwaki initiative na katikati ya sanza Novembre moleki na internet pona kosenga ete bakoka kosala ete bana ya lolenge boye bajwa pardon po ekoka kofanda bango awa bazongisa bango lisusu na bamboka bauta te. Nde ezali bato ya GroenLinks epe ya groupe bekende Nederlanders na kati na bango Angela Groothuizen, Marco Borsato, Paul de Leeuw pe Khalid Boularus nde pandaki ko telemena di Kamboana. Balanja Radio Lisanga to koyebisa bino boye pona poyeba ete likambo oyo ya asile eza likambo ebanda kala boyebi tokoke nango na bozindo te bayeba tanga babuku pe bayoka ba masolo ya kala na mokili bayebi ndenge bapeuple basila kose deplace bongo ezala na bamboka oyo toyali oyo tokofanda oyo nde ezalaka te na mokili mpona bapesa bato droit wana na tango oyo ezali mpenza na ntina ya koba yango pe bakoka kotala nkani bakokoka kopesa yango na bato. Balanja Radio Lisanga toyebisa bino lisusu ete bokebi makasi na biso bayebanso toyi na mikili oyo tozali pamba te malili mabeti makasi mikolo oyo epe uta baneje kpeaki mokolo mwa vendredi awa toyali te sikoyo mpenza na se kotambola ebekeba ezala na makolo ezala na kinga to na motuka lolenge kani nyonso ezala pe baye na mpepo bajwaki pe mikakatano mingi mokolo mwa vendredi yango wana bokeba na lolenge nyonso bolata na ndenge koki pe mingi na bana mike pamba te bango oyo paina no mike bayebi te ko milatisa pe kolobete balata lolenge nini po babima na liboso ya bango kobima libanda
nde esengeli kobatela bango libanda kaka te mpe na kati na ndako fenêtre porte koverifie kokanga malamu mpe kotia chauffage na temperature oyo ekoki mpona esala ete na kati na ndako mpe makambo ya la malamu temperature ezala ya malonga moto makasi mingi koleka te pamba te systeme ekotambola su malamu te mpe na se te pamba te ekosalisa te moto wana yango tokoloba boye po esala ete tokoka kozala na kati na bandako na ambiance oyo ezali malamu po esimba biso na kimia po na tango tokokende libanda kosala mosala to bacourse tozala mpenza na lolengo ekoki mpona koafronte lisusu malili nde yango biso na radio Lisanga tozali mpe lolenge wana tokobima toya na studio mpe kobima biso ya studio tokoafronte lisusu malili mpona kokende na ndako yango wana mpe tozali ebe boye mikili yango toali eyali boye oyo hiver ntango mpe esilaka molunge mpe moyaka nde yango esengeli toyeba lolenge kani tokoki komibatela solo tokoyebisa bino lisusu balandi radio Lisanga mingi mpona baye bamboka Pays-Bas tolobaki na bino ete mikolo mikeki kuna ezalaki na baenseignant ya secondaire ya enseignement secondaire basaki grève na mokolo moko kasi bango bakendeki nde kosala démonstration mpona basepeleki te komona lolenge oyo balingi babakisela bango lisusu baheure nde ezali mpe na bana kelasi bango moko mpe lisusu oyo bai kosepela te na lolenge makambo yango mai kokendeke na niveau ya enseignement yango nde yango bakoloba mpe bakotalaka na sanza ya mars mpona bakwaibe poso mobimba oyo bango bakosala mpe ya bango grève wana tokoyebisa bino boye mpona kotalisa ete banda crise économique aki kobeta bamboka oyo balinga te tolinga te makambo makomi makasi mpe mpasi nde esengeli koyebaka lolenge kani ya komitia na basituation oyo ndenge ezaleli boye toko yebisa bino boye pe toko zangaka te koyebisaka bino maimanso oyo ezali malamu mpona kokabola yango na bino po ete tokoka kokufa te mpona bozangi boyebi solo balandi radio Lisanga to ye lisusu po toyebisa bino likambo oyo etali likambo na age ya kozwa pension na Pays-Bas ezali likambo oyo etiama na 65 ans nde moto akwiya ye pension kasi boyebi ndenge toti koloba ba crise économique ndenge koya na makambo nango discussion oyo ya kodonga makasi mpe ekosala ete parlement ekondima likambo na bo matisi mbula ya pension nde basili kokata basili komona malamu ete mbula na pension emata ekoma na 66 elongo na 65 ans ekoma na 66 ans à partir ya 2020 donc na 2020 yango ekoma lo lengo to uti ko yebisa bino nde bakotala okebi te kokoma na 2025 ekoki komata ekene kokoma na 67 ans nyonso wana ezali po bakomona ete baye babotama mingi na periode oyo babengi ya baby boom bango oyo bakomi kokende na pension ekosala ete basupporte bato ebele nde ekosenga bamoyen ebele solo toyebisaki bino crise économique mpe lisusu mpe eloko ye kotia lisusu
mikakatano wana nde yango bamonaki esengeli esalama na lolenge boye mpona esala ete bato baumela mpe na kosala mosala mpo eza mosala oyo bato bakosalaka nde bakokontribue mpona baye bakokendeke na ntango ya pension bakoka kokbaka mbongo na bango ya kokoba na bomoi na bango. Solo balandi radio Lisanga tozali kosola na bino mpenza na bolamu nyonso pamba te koyeba biso makambo yango nde ekosalisaka biso tosalaka beboyi mpo ekweya na bato te oyo bakoloba mpasi na mboka oyo monoko mpasi ekotia biso ya biso bomo ya mpe mpasi po tokoyeba te lolenge kani makambo yango mai kokende yango oyo tokokabola basango. Tolobaki na bino soki tobosani te na ndenge batiaki mobeko bafungolaki ete minganga na mino batia batalo na bango ndenge balingi awa na mboka Pays-Bas banda mbulu mobandi esalaki mpe mwa badiskussion mingi mpe basalaka mpona assurance ya nzoto ya bokonongono bwa nzoto bango bamonaki likambo oyo ya bana mpo bana oyo bai na se ya 18 ans bazali bafutaka te kuna na mino nde bato oyo batalaka assurance ya bokonongono bwa nzoto balobaki te soki boye baye bakokende pa baminganga mino ya motuya mingi esekeli ete baboti wana ya bana wana bafuta pe ata mwa eteni esalaki discussion nde ekokpe sikoyo ete po esalaki kutu na baparti na parlement bamonaki soki boye mobeko yango ekosalisa te baamokotongisa makambo na nsima kasi ekokpe ete balobi kote ya bakambi ba gouvernement esengeli baye assurance ya bokonongono bwa nzoto bakoka kosunga baboti ete bayeba pe kotala esika nini bakoki kokende na minganga mamino oyo ekosala bango motuya mingi te koleka po bakpeya na likambo ya kofuta mbongo to eteni na mbongo te na tango bana bango bakei komisalisa na minganga mia mino. Balandi radio Lisanga tozali kokoba na radio Lisanga tina ngonga ya 20h solo boyebi oyo eza ya biso tradition na radio Lisanga tozalaka na basango oyo etali makambo maima mboka Pays-Bas totoloba masolo oyo tosololaka po toyeba ndenge nini makambo mai koleka awa po tofandi awa tokosala vi awa soki toyebi tomifandisi malamu nde mpe tokokoka kosalisa bayebai na mboka République démocratique du Congo nde totalaka mpe maima koleka na mboka République démocratique du Congo po esengeli omiyeba soki omiyebi te oko zala bomoto te oko tabola bon taba tamboli na yo yoko tambola ekozala bo nyama bo ntaba nde yango biso saka boye pona tokoka ko tambola bo moto yango wana toko banda na sango oyo ezali pona kaka mboka République démocratique du Congo te kasi ezali pe pona mboka Pays-Bas lisolo oyo ezali lisolo oyo to moni to yebisa bino suite to koba na lisolo oyo to fungolaki nango na bino mokolo mwa jeudi moleki
oyo toannonsaki likambo na journée pour la République démocratique du Congo oyo ekosalema na mokolo mwa samedi 18 février 2012 tozali na mboka Pays-Bas kuna ngumba ya Denar. Solo oyo ezali mokolo oyo biso bafandi na mboka Pays-Bas toti na mboka République démocratique du Congo tosangani toyokani mingi tosololi lisolo moko nde toyokani biso banso ezali likambo ya moto moko te eyali likambo ya organisation songolo to pakala ye moko te kasi ezali likambo ya biso banso nde toyoki tosoli toyokani ete tokoka kosala mokolo mwa boye na tina na solidarité na Église catholique oyo ya Congo ndenge a telemeli likambo na vérité na ba urne pe boyebi sanzo to ya février ezali sanza moko significatif pona Église catholique kaka te kasi pona ba chrétien ya mboka République démocratique du Congo soki na tangi date ya le 16 février oyo penza ayebi makambo ma Congo a koyeba likambo nini ekoloba wana nde kuna na mboka République démocratique du Congo na tina ya lutter contre ba fraude électorale pe likambo ya kobundela vérité na ba élection Église catholique pe asilaki kotelema na série ya ba action na sanzo tozali bato bako s'attendre pe na botelemi ya bato na ba action nde biso na mboka Pays-Bas tolobi po na ko soutenir ba action nyonso wana ya lutte po na ko rétablir vérité ya ba urne po yango nde e komemela biso garantie ya justice pe na mboka na biso pe kopesa isusu confiance na processus électoral na processus ya démocratisation na République démocratique du Congo nde tolobi to kutana mokolo mwa le 18 février 2012 na paroisse Saint Jacobus de Meerdere na Denar. Adresse ezali Park Strat numéro 65A. Kokoma na 12h30 penza ponete misa mikobanda na 12h45. Donc sengeli kokoma bala mukoma avant ke okoma retard. Wana ezali pe likambo toko yebisa bino adresse ya paroisse kombo ya paroisse ezali Saint Jacobus de Meerdere. Adresse ezali Park Strat eza pasite park kaka ndenge park ezalaka na strat ndenge strat ezalaka Park Strat 65A na Denar. Baepe bazali na internet soki bokoti na www.lisanga.nl bokomona invitation wana na ba détail nango nyonso na sima mamisa oyo mikozwa pene ya ngonga moko ekozala na lisolo oyo ekosalema na sima wana lisolo wana ekosalema na salle ya Karibu Bibi na adresse ya Van Meerstraat numéro 1 kuna pekaka na Denar. Lisolo ekozala pona kosolola na lulengo yo comment rétablir la vérité des urnes au Congo. Ekozala na bato baike bakozwa liloba pe liloba kopesama na baibanso bakozala wana pona kokabola likanisi lisolo ezali occasion ya tumonana tokutana pamba te masolo manso tokokoka kosola kanabino boete oyo ezali radio ba moyen toko utiliser pona ko communiquer ko sala ete makambo boeleka po esalisa biso tokoka kokutana pona kosolola makambo ya mozindo oyo alingi masolo ya bozindo occasion yango okoti na www.lisanga.nl nde okuti programme mobimba pe bato batandami wana oya contact pona ko bianga bango soko ina posa ya koyeba mingi na mokolo yo
posa koyeba mingi na mokolo oyo okomona bato batandami wana bakombo na mamero ma telefoni oyo yo yebi olingi obengo bengi ata pe oyebi te découvrir ye kombo epese pelisi obengi ata olobi obenga bango banso benga na yo soki olingi koyeba mingi occasion pe yango wana. Solo balobaka ete moto yo moko nde okotelema pona kotambusa makambo mayo, makambo ma mboka na yo, makambo mabato bayo pe makambo mabomo ibwa yo. Ya solo yango ezali likambo esengeli to yeba biso bansonde pana ba République démocratique du Congo to kosenga na biso banso oyo ezali likambo mosusu tolingi to yebisa bino na likolo ya ototi koloba kaka pona makambo matali mboka ya République démocratique du Congo pona kokanisaka pe koyebaka pe kotelemelaka makambo manso ya mabe oyo baiko salaka tout autour ya mboka wana pillage kaka ya ba matière première te kasi lolenge kani bako piller bako boma bako violer ezali deja na génocide monene esalemi kuna oyo bato bako fandela ngo kimia oyo esengeli elobamela solo ebandi bebuye na likambo akoluka coltan matière première oyo bako salaka na ngo ba téléphone mobile ba ordinateur oyo na makila solo ya baimboka République démocratique du Congo o ba entreprise mingi awa na ba pays occidentaux baiko salaka na mbongo ebele okoloba yo na ngai tokosala pe téléphone mobile okoloba yo na ngai tokosala pe ordinateur na ba biloko ngo misusu wana kasi tolingaki po ejwama na lolenge oyo soki olingaki ejwama na lolenge oyo beta maboko kasi baike balingaki te ejwama na lolenge oyo ya koboma ya kobebisa mboka na bato baikuna bakomi lokwa bato bai na esika kofanda te bakima boye bakende boye baboma baviole nde esengeli pe toyebaka kokanisa bango pe kobundetumba pona tina ya kotia ete makambo oyo etiama na nzela tokosalela yango po moyen oyo tomoni ete esengeli pe to bundela po naibi eyi na bato oyo pe balingaka penza te kosalela téléphone mobile ezali te parce que bato yango bazali contre évolution développement nouvelle technologie te kasi lolengo ekokbama nde baikomona ngo mabe ata ngai moko ape nazalaki parmi bato oyo balingaki te eyaki na makambo oyo na biloko ya masini oyo mpona kosimba yango na loboko nde toyaki kondima po tosala etumba yango malamu na ndenge te bamoyen oyo nde batiaki yango boye ekoki susu kosala ete to utilize yango kwa monduki mpona kobete baye kosalaka yango contre bana bamboka nde tokobetaka ba SMS tokobetaka ba telefone tokobetaka ba email tokobetaka ba message na internet tokobetaka na Facebook tokobetaka na YouTube kasi ezali pena ntina oyo ekomoma ete toyoka malamu mokolo mwa lundi 13 février eza mokolo moponami po ete tosalela telefone mobile te tokanga yango na ntina oyo nyonso boti koyoka oyo nauti koloba pona kolakisa pe koyeba ete tokoki pe sans yango kasi soki tokosalela yango ezali te po tolingi bakwa yango matière première wana na lolenge oyo eyi na makila mabato na ba masini oyo
nde yango toko sala mokolo mobimba moi le 13 février sans téléphone mobile. Ezali kamo na conscience na moto tomonaka ndenge ata mikili oyo tozali to soki bakpei na likambo na likama monene ebeta bango na mokolo wana bakpaka mokolo yango bakotelema soki bayokani ngonga moko boye batelemi na ngonga wana ata minute moko kaka na silence oyo bakosala ezali mpona bango monene mingi mpo babosana te ngambo ekpeyelaki bango mpo esala ete bazala ebene kenge. Nde biso mpe esengeli toyebaka lolenge kani tokobanda komiyebisa makambo mabe mingi oyo makopelaka biso mpo moto mosusu akosala yango na place na yo azali te ofandi na ndako na yo soki ekomi na bosoto ezala yo moko moto ti bosoto wana ezala soki bapaya oyambaki bakoti neti mikolo toyina baneige wana mikili tofandi basapato na bango ekangamaki baneige ekpei na ndako na yo mpe etiki bosoto soki otelemi te yo moko otia bompeto na ndako na yo okozela mosusu nani akoya kotia yango etumba na justice mpona yo etumba na reconnaissance ya bomoto bwa yo okosala yango ebe yo moko eza malamu basusu baya kotia yo maboko mpona basunga yo kasi okosala yango ebe yo moko yango wana tolobaka boye pona esala ete to yeba lolenge kani makambo makoki kokende yo moko moto nde o miyebi nde okoyeba lolenge kani o telemela makambo mayo baye balingi koyeba mingi na makambo oyo tokoloba ezala oyo tolobaki mpona mokolo mwa le 18 février ezala oyo ya telefone bokoki mpe kokontakte biso na Fondation Lisanga bokuta makambo maso ma contact na site na biso www.lisanga.nl tokokoba na masolo pe tokoyebisa bino na mboka Denar kuna ezali lisusu na mokolo mwa le 16 février mokolo mwa jeudi moko ya 16 février kuna marche ebiangami pone salema ndenge tolobaki na bino mokolo mwa le 16 février ezali mokolo ipenza na signification monene pona ba chrétien pona ba chrétien kakate kasi République démocratique du Congo c'est-à-dire pona bana banso République démocratique du Congo des marches kozala kuna mokolo mwa jeudi 16 février na mboka Denar yango ekosenga ete kokende kuna na ebele kokutana na gare centrale ya Denar na 13h pona kosala ete kotambola elongo te na CPI na kuna CPI na cour na bango ya justice internationale kuna pona kokende kokotisaka mikanda na tina ya bofundaka lisusu na mbala ya ebele baye banso bako salaka ba crime na mboka République démocratique du Congo. Solo
to koyebisa bino boye bokomona bino moko ba action ekosala ebele tosalaki mpe komona na mboka Belgique kuna lisusu kaka mpona kolutte contre hold up électoral, contre la fraude électorale oyo marche esalemaki mokolo mwa le 5 atako paneige ekpeyaki kasi Congolais babimaki basalaki marche penza ingeta. Balande radio Lisanga to kokoba na radio Lisanga tina ngonga ya 20h bokokezwa abdu Yesu kitenge. Linga biso to ina biso kasi na katikati zate oeza pona babungi na kati ya libulu obozako benge glisse ekunda malu kutana bino zako baby sabana zako luka nzambe te bozako luka falanga okosa ba mamo bazanga koyeba baleka basi mawa mingi asili kokosa mana kombo ya Jezi pastera bele liyozobo mipesi lokutana monoko bino nyoso bolingi paradis kasi moko taliko kufa bakoko baloba nzambe ya mpungu bino bolobeza bikeko ya masumu ngana lobi bible ya kana fembu na tangwa buumbu bobose nyango lisusu bakabela biso Yesu bona kanga biso misu kango bayiba kana komba mu Kristo babosa na lokumu bakufana soni yamba bokoko na yo singama na bosomi maloba ya lobiko kasi motema mbindo yo nini yangindisa asalopaki ya ngonga na zongeli mankompa na bino ya lokuta ekunda mabuzo kosa bato buzo mela bato buzo kosela bana ete bazalaki ndoki bazokoma basheke mpona lokuta na bino bozobosana ete bango ndeko ya lobi lelo tonsembi lelo tosengi na bakonzi ya mboka po esi eleki botala likambo ya bapasta balekisi bakoma kosala makelemba na mito ya banzimi tata mama aleki mpe kulutu kongola miso nzela wana etonda mapulu mpe molili mwinda ya bomo ezalaka te suka ya mokili eza ntango tozongaka mabele baya na biblia mpona koyiba mpe kokamba biso yo na bozobozi kombomoi na yo babosa na lokumu bakufa na soni yamba bokoko na yo tingama na bosomi maloba ya lobiko kasi motema mbindo yo nini yangi nasakulela ozomona maya misuteza na mutema oeza mungongo bankaba kuyemba baboti bakomema biso na kobeba na yebite pona ningoboy oya biso mungu pekisi oya biso mungu cheya mundele liboso zanga bomoto lokumu nyose kunda mana bawei neti tata lumumba zako mituna kimboe wuti wapieko suka wape jumbe za makasi mbwa azo kanisa koloba na mwana français za mayele yewana yokelengi kolia fufuna fushe kama tapesa mwana preno européen oyo ozako benga leno chrétien mpona ngai ezali gato poisonné soko yeba kite sikoyo oyebi kaso sepeli nona yango bona petit babosa na lokumu bakufana soni yamba bokoko na yo tingama na bosomi maloba ya lobiko kasi motema mbindo yo nini yangindi eza pasi bandeko na nga ndele wana beta biso film oya kata biso maboko oya fingaka biso toza banyama kaka kombwa mundele wana yango tozopesa ngo na bana na biso oza bato to bambwa bota lelongi ya Jésus obotie na bamira ndako na bino langi na ye kokani na yo langi elengolakisa kule ya moto landango yebaka ngo mpe solo balandela do Lisanga koyeba ezali eloko monene poyebi toyebisaka bino ntango nyonso na ntango tokutanaka na bino na radio Lisanga wa ezalaka nde likambo etumba monene tobundaka nde contre bozangi boyebi nde etumba oyo ezali contre bozangi boyebi ya malonga esalamaka nde na bosolo
yango soki totelemela kobundela likambo ya fraude électorale na mboka République démocratique du Congo ezali pona bato bayeba beko yeba po ndenge ba continuer na kopesa ka ba resultat na bango lokuta kuna ezala na législative ezali ba distraction yo ba bibi nango bato yo bakomi koloka kokotsa ka bato na masolo mazanga tina ya alliance kusalema lolenge kani na ba gouvernement na bango eza nango événement te po bazali déjà wana baza déjà na majorité pe na parlement oyo sili na mandat bazali pe na gouvernement na bango na alliance na bango baza nango na président fraudeur na bango bazali na ye Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. Kote wana likambo sikei nde yango wana biso tokotalaka mingi nde tumbo tokobunda pona likambo na verite po mingi bakokufa na tango babungi boyebi bake kokufa. Tokoyebisa bino bato ebele baza kokanga bango na mboka République démocratique du Congo baye opposition mingi bakokanga na ndenge toyebisaka bino bakangaki pe lisusu na mikolo mileki moto ya opposition oyo abandaki kotelema mingi na liboso na ba démonstration ya opposition nyonso wana pona nini ba monaki ete ya moto na opposition balobi ete nationalité congolaise na ye eite nde po ya moto na loposo mondele kasi mingi pe bafandi kuna toyebisa bino na parlement na gouvernement baye pe na bato pe ba sila pe kokba ba nationalité ya mikili misusu kasi wapi bosembo na yo na tango yo sali boye esengeleki babanda nano na président na bango oyo ai na ba origine douteuse pe nationalité na elolenge azali nango pe ina doute na bato ebele nde soki penza bazaki bato esengeleki basala makambo masolo olie bakene kokbana no candidat député Jacques Chalupa oyo asali 64 na mboka République démocratique du Congo ya botami kuna po bakanga ye baloba ete ye azali Congolais te kasi ye afandi kuna aba atiaki candidature na ye na élection na 2006 pour na parlement bandimaki yango na commission esalisaki ya malumalu akomi député suka na mandat ati lisusu candidature pour na députation ya sika bandimi yango lisusu na commission ya élection oyo ya mulunda elelo balobi ya Congolais te bafungoli sikoyo nzela pona bato banso po bato mosusu babandaki komituna awa basusu bakotia na doute makasi ke moto ya ina some ya mboka ai Congolais te kofanda ye fandi boye Cour suprême asili kofandisa ye mbala misato na coup d'état na tango babomaki Laurent Désiré Kabila na tango ya fraude na élection na 2006 pe na tango ya fraude na élection na 2011 tokoloba lisusu nini na sima tokoloba pe kaka pe lokola ndenge bango basali na moto oyo totikoloba kotala pe likambo na ye kolongola pe kozwa bambula na ye oyo ko kunda yango pamba te imposteur aye imposteur epe esalaki boye koyoka bato bayokaki ete ezali ministre ya soki justice moto amotisaki likambo wana soki défense soki justice kasi nano pe penza bayebisi bato te po bakoloba ete bakotuna ye moko moto yango bakangi aloba lolenge kani azwaki bapapie yango wana kokamo bango moko baza même pas na batrace na baadministration na bango po bayeba soki elekeleki lolenge kani epe bapanzi oyo toyebisa bino makambo ebani na yango soki tokotalaka makambo mosusu boye ezaka po totala pe boye ye pe ministre ya défense na bango kuna na kombo ya Mwando Nsimba
batipe ya ye aina ye na nationalité belge watu yango soki na bosante na 2002 nde yango inango pe polele komona na bampanzi sango pe sango inango pe ya kokbebe boy kasi ndenge nini nyonso wana po ya imoto na opposition nde tokoyebisa bino bakokanga mingi kuna na mboka République démocratique du Congo pe bakangi maître Yala Tutu ya za cadre ya parti ya démocratie chrétienne bakangi epe kaka na bato ya Kabila ata kuba kolobete ye abatami pona kokima bangambo kasi oyo ekosala na nsima na ye eyebe na moto na ye po bao banso bakosalela ye mosalite oyo bango bayokani ete basala. Balandi radio Lisanga watu koyebisa bino boye po boyebe te toko mwa makama maikoleka na mboka toko yoka pe toko kpaka ebe basango oyo pe basusu bakobengaka biso utaka na kati na mboka ya République démocratique du Congo ebe Kinshasa te kasi pete na kati na mboka kuna na ba province na botalisi makambo ndenge ikoleka kuna pe na bosali mosalo biso to ikosalaka awa boye baete ei na bai mboka kuna penza bai komonaka pe bai na posa mboka esikulama likambo na biso inde moto amiye baete ezali ebe moko nde akokoka kotelemela maima mboka maye po asala ete makambo makende liboso bokamwa te soki boccidentaux baza kosoutenir ba soulèvement ya population ba démonstration ya ba peuple lokwa na Russie na ba pays arabe kasi na mboka lokwa ya République démocratique du Congo te ezali likambo na ba intérêt parce que ba zali na lolenge ba meseni kokwa ba intérêt na bango kuna nde bakolinge kende be na lolenge wana kasi baza na makasi te ya ko boya yo peuple na tango o manifester pe volonté na yo na lolenge wana po bobangi bomo yo to inango yango nde mutu ekosala biso poto mona makambo lokola eya komisalamela yango moko eibongo te esengeli toyeba kokende liboso kosimba makambo na maboko kosala ete to luka surtout pona biso te avenir ya bana bilenge bakoya na sima tolingi ezala ndenge nini biso pe tosi tovivre te lokoso ezala te tomimona ebe biso tokanisa pe bana lolenge wana. Oui, chers compatriotes congolais, je vais vous annoncer le retour de M. Kabila Kagame dans son pays originel. Veuillez vraiment prêter vos attentions. Et le voici son mot dernier. Hippolyte Kagame, son mot dernier pour le retour dans son pays natal, Rwanda. Écoutez-le s'il vous plaît. Accent Tivato Diakongo. Vous savez que les lingala c'est compliqué pour moi. Parce que je ne suis pas congolais, vous le savez très bien. C'est vrai que je vous ai laissé votre pays en désordre. Et vous avez beaucoup de problèmes. Moi j'ai rempli mes poches et je suis fier de mon pays. Mina rudia, minaenda, donc Mungu anabariki sana. Ende batoto ya Rwanda, batoto ya Buni, batoto ya Kolwezi, batoto ya Bwendo, batoto ya Kule, na ba France simnishirwe accent sana. Et vous avez bien écouté le monsieur Kagame Hippolyte.
dans son retour à son pays. Maintenant, écoutez notre chanson que nous avons dédiée à M. Hippolyte Kagame, le Rwandais le plus Muyibi. Kabila, Toboyi, Songane na Rwanda. Kabila, Toboyi, Songane na Rwanda. Kabila, Toboyi, Songane na Rwanda. Yakiti Vanda, Osala, Biso Peuple, Tomona, Yakiti Vanda, Osala, Biso Peuple, Tomona. Kabila, Songa, Songane na Rwanda. Kabila, Toboyi, Songane na Rwanda. Mama na yo, Ayo, Yongoi, Yo Kabila, Yongoi, Yo Kimbuta, Mela Jamba, Vandaga Nandako, Yo Delilis, Okokufa, Ozali Okokufa, Ibia. yo Mulumba, yo wera Rwanda, wera Rwanda. Mama na yo, Sibepian, Pombaji. Mawapona yo. Balandi Radio Lisanga totondi bino tondi mingi pona fidélité na Radio Lisanga bolandi zaku bino yesu kitenge poko elamo ciao ciao bye bye.